déjà marié. Longonia na Batsalisi, Longonia na Makengi, Longonia na Baïmaso Basali Bokasi, na Lobi Ipishoke déjà beaucoup. Alors, on solo de Makambu. On solo de Makambu.
ya mfumukusu kiambu nzalampana na Angola Ndena bongo na botosi nyonso yambo tokotondela bino boyei bolamu. Ndena botosi bonso tokosenga soki bokoki kozwa esika ya kovanda.
bandeko mbote na biso yenge vantoto yenge musulu nde na bongo tobeti lisusu maboko makasi mpo na balema leo. Tondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso wana République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission Bayindo Bola Muka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alei bisuka ya dendo yango moindo alati na basufa to maya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye moto afandi na mabele yetonda nkita talantina ne songi nzila mfumukusu kia mzala mpanda na ngola ba yeli susu bongo kokoba misala ya 1921 mpo nini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumuki mbangu ba yeli susu kozongisa moindo na esika bungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo Bayindo Bola Muka tokoliki ya lelo religion africaine esangisi lisusu bato bomo mesano lelo 10 septembre Bayindo banso basangani awa na siège social ya religion africaine epai kani bayaki lisusu kosala lisusu losambo oyo fumuki mbangu asalaka le 10 septembre 1921 mpo nini tango yonso tokomi kozonga na Mongo Kongo kasi biso tomeseni koloba soko bilili bize biso tokotiaka penza bizeuzeu te kasi nazengai moko te na ndako ya mosala nazena ndeko na ngai ndeko Tambi Koka moko ya bapandisango TVS 1 télévision ndeko Tambi mbote boni pe binosa mbote ndeko Ndombele elengo na bandeko bazolanda biso na ngonga oyo kimia vraiment ezali na nguya ya bakoko tolobelela bona lelo masanga banso basangani tomoni bandeko ya PV ya Longo bandeko ya ba église yonso tokokoka kotanga bakombo te basangani awa na Mongo Kongo bapanzisango biso pe tulukuto tondi awa na ndako ya mosala ya religion africaine moi liloba na bandeko balandi bozola na biso na ngonga oyo le tozali mokolo ezali mardi le 10 septembre 2019 epai wana bamasanga nyonso baye balobelaka kombo ya fumuki mbangu baye awa na tina ete ya kosala losambo mpona ya mabele pamba te soki bozangi mabele ezali synonyme ya kibowumbu bakampagne mingi esalamaka mpe bato ebele babengaka bato basala balosambo ezalaka mingi boya tosambela mpona libala boya tosambela mpona misala boya tosambela mpona boye kasi eloko bato bazanga koyeba atako soko ozwi mosala soki mabele bozokamba yango te bokozala kaka bawumbu ekozala malamu boya tosambela mpona mabele nde ezala délivrer pamba te moto azokende kosambela mpona libala na mpona mosala na moto ekosambela mpona mabele baza lokola bato mibale moko oyo bakendeki kosenga lisungi epai ya moto aza na mozwi moko akeya alobi ete ndeko sunga ngai na mbongo mpo ete nakoka kofutela bana kelasi moko ye asengi abi te ndeko sunga ngai pesanga mosala oyo kopermettre ngai nafutelaka bana kelasi mpe nazwa bango en charge na kolia tobandi ezali bongo nde botala société na biso ezali ya kobeba nde ntina ya mokolo mwa lelo bangunza oyo baza na kati ya religion africaine balobelaka kombo ya fumuki mbangu na batendance nyonso lelo epai wana bayaki elongo na bachef coutumier pamba te ntango bazobenga bachef coutumier toyebi ke bayango bazokobatela mabele kasi lelo difficulté ezali chef coutumier akopesa mabele epai ya pasteur atongi église kaka le même pasteur oyo chef coutumier apesi mabele atongi église le pasteur wana bandi koteya ke kibokonzi nyonso eza ya mabele eza ya kibondoki donc chef coutumier tanga apesi pasteur mabele pasteur akomi lokola conséquence to inconvénient pona kibokonzi wana ya chef coutumier lelo valeur eza te epai ya bayindo bayebi bokoko te bayindo bayebi kaka soko osali mabe osengi nzambe bolimbisi nzambe akolimbisa oyo babosani baprincipe nyonso ya mokili nde moto ayaki kozongisa yango ezalaki fumuki mbangu yango ntina ya mokolo mwa lelo bomoni bangunza epai wana bino mo bozomona na bilili bangunza oyo baza na kati ya religion africaine elongo na mokonzi na bango mfumukusu bapanzisango bachef coutumier basesheka ya bakivuka nde bayaki na ntina ya kolela mpona bayindo bakoka kozonga lisusu bansomi na mabele na bango oyo babungisa uta kala na bino bandeko balandi matondo wana ezalaki bongo ndeko na ngai Tambi tokoliki atango mosusu kokamwisa bato eyalaki bosangani ya bangunza eyalaki bosangani
na kombo ya Fumu Kimbango mais po nini tomoni etuluku bongo ya ba chef coutumier tango yonso na manaka ye Baindo Bola mukato kolobaka na bino tozena likambo ya koluka kozongisa conscience depuis tobungisa mabele chef coutumier azonga bongo sima chef coutumier akoma na se okomona na bokambemi ya mboka administrateur du territoire azali kolo ya chef coutumier mpo nini po balongola biso bokonzi na mabele kasi lokola bilili bize tokotika bino na makasi ya ndeko Ngala Nzumbu 9 lumière réalisateur na biso ya manaka ye akumba kotisa biso penza na bozindo bokomona balo yembo ya bakorale uti bipai na bipai po nini te bokoti ya bankumu bokoti ya bangunza bokoti ya nesongi nzila fumukuzu ke muzala mpanda na ngola po nini te tomeka pe komekisa bino milulu atake boze musika na bamboka ya bipai na bipai kasi tolanda na bino elongo maeze ko salema sika awa na Mongo Congo siège social ya religion africaine.
yose wete gainio fumuye baete nalokoso mwindu yoko kikoza lobiko ya seko netina monakio kasililo solo emonani moindo akomi moto monene kasilelo solo emonani akomi esika ya bato na ye Mukimbangu avandeli wapi? Yenge vantoto
yenge mutulu bandeko mbote na biso sikoyo tokomi na ngonga iye toyokaka mongongo ya mpemba kalunga na nzela ya motinda bina bango ya solo mokonzi mfumu mpusu bia monzala mpanda na ngola mokonzi ya bangunza pe bongo mokobi misala ya 1921 bino nde bozali motalisi elongi ya mpemba kalunga awa na nseki kongo nde na bongo tokosenga na bino bana babino babelemi po ete bayoka mongongo ya mpemba kalunga na nzela na bino soki bokoki kozwa esika ya kolesa bana bino malamu. Matondo mingi na tata Gladys na mopesi biso maloba balongo yenge muzulu yenge vantoto matondo mingi na tata mokeli wa bikelamu biso oyo bapesi biso lisusu tango pepema kotokoka bongo kokutana lisusu na mokolo mwa lelo muna kituka banzala mpanda ekiteleki amona muna kituka banzala mpanda ekiteleki na mbubamona muna kituka banzala mpanda kinambu bamona matondo mingi na bolingo makasi ya tata mokeli wa bikelamu biso oyo akobatelaka kosungaka mpe akozalaka na biso ebotamaka biso kino koleka na lelo te mokolo oyo tokozonga omboka bango matondo mingi na balongo na biso baso baimakila na bango masopamaka tina ya bonsomi ya baindo soki bonsomi bozali te nzoto oyo eza na tina te nzoto ekozala kaka na tina soki bonsomi bozali matondo mingi makasi na mfumu kimbangu oyo lelo tozali kokundolela bongo tuku libwa na mwambe ya mibu oyo bayaka lisusu kolata nzoto ya mosuni kondima konyokwama mibu tuku misato na boloko fimbo tongo nzanga pokwa minyoko ya motindo na motindo po ete biso bayindo tokoka lisusu kozwa molobeli epai ya tata mokeli po ete biso bayindo tokoka lisusu kozwa mobikisi po ete biso bayindo tokoka lisusu komona nzela ya lobiko nzela ya bonsomi nzela iye kokumba biso na biso mokili mwa kimia mokili mwa esengo mokili mwa elonga mokili mwa bomoto po ete tokoka kondimama lisusu kati na molongo mpe bongo na mokili ete tozali bato solo na motindo wana ya bozongaka na mokili ya kimia omokimbango na bisika biso biye bozali bokoki na lokumu solo matondo mingi bamama batata bana baso baetoyanoli na mbela na biso ya mokolo mwa lelo konso mwa 13 bopemi
bwa minei ya sanza ya zomi na misato na mibu mokama na tuku misato kolandela bongo manaka na biso mpe oyo ebalani na mokolo mwa zomi sanza ya libwa na mibu koto ibale na zomi na libwa wapi tozali bongo kokundola eleki bongo mibu tuku libwa na mwambe uta wana na mbanza sanda tumukimbangu yambo ya bokei komikaba epai ya badongolo miso loposo pembe oyo azalaki bongo kokonza mpe konyokola biso apesaka bongo bilaka asalelaki biso nzela ya bolandi oyo ekozala bongo bilembo po ete biso ntango tokomona likokisi ya bilembo oyo wana toyebaka wapi esika nzela ezali kokumba biso kolandela etumba to mpe ntina oyo bango bayelaka awa na mokili mpona koya kosikola to mpe bongo koya kobikisa biso kolongola biso na maboko ya monguna na bokokisaka mpe na bokanisaka likambo yango wana totombeli baso boyei bolamu yenge kieno matondo mingi tokoliki ya nzoto eza makasi batata banengwa tolandi baloyembo toyoki mateya na baloyembo mokolo mwa lelo tobengami banso tokutana awa na mongo kongo biso bangunza soki tozwi bongo mokolo ya libwa ya sanza ya libwa na mibu koto ibale na zomi na mitano lelo mibu mine po ete bangunza tosangana bwe tobengami lelo ezali mpo ya bokundoli oyo wana mpe bongo kokundola tuku libwa na mwambe ya mibu ya bilaka ya nkumukimbangu oyo nkumukimbangu atiaki na mbanza sanda tokomi wapi bilaka yango ezali solo ekokokisama to te mosala oyo tozali kosala ekokumba biso ti wapi bilaka wana mpe ekokumba biso wapi tata nengwa elenge biso bayindo tozali konyokwama toza bato lokola bato banso toliaka tomelaka totambolaka tolobaka tobalaka tobotaka nyonso lokola bato kasi soki tokomona ndakisa mokolo ya lelo oyo biso toyei awa totala mokili na biso tobanda nanu liboso na mboka oyo Kongo ata obimi kaka wa libanda okuti bato baza kotambola na bango bayebi na ntina ya mokolo yango te bayebi mpe na yango te baza mpe koloba bato bake kosala nini kuna bato ya bokoko bato ya kimbangu mpona nini po bandeko wana ya solo kolia na komela kolata kotambola kobota kobala na kobalisa eza kozangisa bango koyeba mutu azali nani
po soki bayebaki oyo mutu azali mbele kolia na komela kolata kobala kobalisa mbele koki te ebosanisa bango mokolo mwa lelo. Yango wana tata Nengwa salaka pe angele ata yo pe oyo si oyebi kombo ya mpumuki mbangu kopamba te kolia wana pe na komela wana kobala na kobalisa wana kobota na kobotana wana ekoki kobosanisa yo mbala mosusu mwa ntina ya kozala no na kati na mokili. Lelo biso bayindo kolia na komela na biso ebalani te na lolenge bato balelaka na lolenge bato bazalelaka na nyonso ya nyonso ya nyonso. Soki miso eza ya kozipama okomona te, kasi soki miso eza ya kofungwama nde okomona. Soki bomoto ezali te okomona te pe okoyeba te, kasi soki bomoto ezali nde okomona okoyeba. Bandeko na ngai, biso bayindo biso bangunza na tango toza na mosala monene. Biso bangunza ya kososolisa bayindo na tina ya komiyeba kote moyindo amiyebi te. Moyindo ti atondisi mangomba ebele mpona kosambela. Moyindo azali kokambema te epai ya tata akeli likolo na se. Moyindo akambemaka epai ya tata akeli likolo na se te. Atako aza kobelela o Nzambe, Nzambe sunganga, o Nzambe nga mwana na yo. Elikia ya moto moyindo eza epai ya tata akeli likolo na se te. Elikia ya loposo moyindo ezali bongo epai ya mondele. Bomoi ya moyindo ezodependre na lelo epai ya mondele. Yango ekosala ete moto moyindo lelo na mabota nyonso ya bato to na kati ya baloposo nyonso, moto moyindo aza liboma. Moto moyindo aza liboma. Yango ezosenga azonga moto. Azonga moto. Soki biso bangunza ya mpumuki mbangu tosala makasi te mpona loposo moyindo kozala pasi. Moto moyindo aza liboma ndenge nini? Moto moyindo azokambema na mondele ndenge nini? Tosololaka mayemaleka oyo esunga biso toyeba esika tokomi. Tata Nengwa obanda 1491 oyo wapi nzinga nkuu azwaki batisimu po mondele aye na 1482. Tango mondele asali nyonso po nkumu ya tango wana, nkumu mokonzi ya Empire Congo azwa batisimo. Esika azwaki prenom ya Jean, babengi ye Jean Premier to Jean Primaire. Elingi koloba alongwe na bokambemi ya tata Mpungu Tulendo ye roi. Tango ya alongwe elingi koloba Empire wana Congo oyo ebengami Royaume Congo elongwe na bokambemi ya tata Mokeli
oyo azalaki représente na ntango nevunda abandi kodépendre na mindele babandi kopesa ye injonction de pasi ya biso bayindo bowumbu ya biso bayindo ebandi eza simple kososola yango yo mwana okozala na misolo yo mwana okolata costume ya kitoko yo mwana okozala lolenge nyonso ozali kasi soki kaka tata na bino azalaka boyi donc mungamba quelque part epa patron moko soki tata na bino aza kuna yo mwana na ye oye ata oye na voiture oyo na ye koluka tata na ngai epa asalaka sikoyo mwana ya patron azoloba na tata na ye papa mwana ya boyi na biso aye kolanda tata ne na mosala nayebi te mwana wana atako aye na motuka aza na valeur mpenza epai ya patron ya tata na ye te aza na valeur te parce que tata na ye aza boyi quelque part et surtout grave soki bango babwakaka makolo ya soso eke tata na bino arekiperaka bamichopo na makolo ya soso wana po amemaka na ndako alors sante oyo mwana akoya nango soki aye kolanda tata na mosala sante wana bakobenga yango sante ya nini ya biloko tobwakaka bongo sante wana alo bokanisa bandeko na ngai ntango tolobi ke moto mwindu aza liboma esengeli azonga na état de conscience mpo alongwa na kiliboma na ye mosusu alobi po mokusu ozofinga bayindo baza maboma nafingi te nalobi moto mwindu aza liboma aza lokola ya liboma po soki eza bongo te bandeko na ngai moto ya liboma alelaka wapi na fulu moto ya liboma alatelaka wapi na fulu moto ya liboma bisalelo na ye azwelaka yango wapi na fulu bato baza normal oyo baza conscient baleba manzanza babwaki basaleli bamatuka ebebi babwaki balati bilamba basaleli ebebi babwaki na fulu bale biloko oyo ebebi babwaki na fulu moto liboma nde ake na fulu kuna kokende kolela bongo te bongo alo soki lelo biso bayindo mindele bale ngulu bongo makoso ya kobwaka mpona bambwa soki mpe kobwaka mpona babwaki awa bale dendo bisuka babwaki awa bale soso makolo ya soso babwaki awa balati enzuluki babwaki awa boyebi bino moko bilamba tombola baradio ya tombola bamituka tombola basani ya tombola ya tombola nyonso bango babwaki elingi koloba fulu na bango eza afrike sikoso babwaki biloko wana na fulu baafrike mpe biso mpe bayindo tozwi tobwaki to ya kolia tole ya kolata tolati ya kosalela tosaleli ya kolia tole sikoso mundele ekokuta yo oza konguluta mokuwa ya likoso oyo ayebi te abwakaki yango akoti oyo na esika nini eske bato balataka bacostume oyo mpena bazalaka boyemba mosu na motuka balekaka te mpa bamama makoso oyo no mama tielanga no mwa makoso balekisango mwa pilipili ebongo sikoyo cravate no sikoyo mundele ntango azotala yo ozonguluta lobi ça c'est un homme ou bien c'est un chien c'est un conscient ou bien un inconscient akoloba bongo kolia likoso mo ya ngulu na yo komisa ba yo babwaki d'un niveau plus grave sous-vêtement ata bino moko est-ce que mutu akokende kosomba sous-vêtement baninga balata vraiment mutu ezosala me balobi wana nde ewumelaka
ndezaka na ntunga mindele hein ezaka ka mutali bongo mutakoko sala biloko bongo oh non moni ba dra ya tombola ezalaka kitoko oyebi ne sike wuti te ba musu wuti na hotel baluka nango batie malasi mais soki baluki na eza biloko alibabe basani oyo bozokende wela na biloko balela na barestaurant bato babwakela basoyi basala nyonso kangisa bwaka kuna na fulu oyo eza susu ya kosalela te bato mwindu balobi deropa sikoyo yo mutu yoka nanu mutu okende kovivre na bilokos eza biloko tati sikoyo mutu aliboma asombaka atekisaka to alokotaka sikoyo bao bakendeke na bilokos baza bato baza conscient to oyoki pena bazobundela motuka oyo eza tuniu tumombamba otunie tumombamba ya mbula eza deropa yango nini silisa nano ote eza occasion d'erreur occasion elingi koloba profite oyo kanza occasion eza nini te soki eza occasion sala nini profite banani baprofite na occasion wana na mutuko babwaki me awe ye eza mombamba mutu azotambola nango mpe mbala mosusu otali pdg ministre général colonel azotambola na occasion oyo babwaki abo biso bayindo totambolaka na biso nango epa na biso eza tunio balongo ke Angunza yenge muzulu yenge batoto ezaleliwa ne kosila mokolo nini tozolia tozomela ingetame tozolia te tozomela te parce que biloko tozolia elongo bani te mpona sante na biso alors est-ce que mutali boma akufaka mpona microbe ya biloko akende olokota bongo mutu mwindu akufaka mpe na microbe mutu mwindu mpe alobaka ke ye akufaka ne na microbe te ekasi boyokaka ngo te ke mutu mwindu akufaka na microbe te mpo nini alobaka bongo d'ailleurs meme ye mundele atalaka alobi te mutu mwindu akokufa na microbe te lokola biso parce que yambo nanu esika kaka mutu mwindu avandelaka elembo liboso eza sali te soko niweba kaka mutu mwindu azalaka wa elembo liboso sali te na bawenze kende na bawenze biloko batandi lobi esima lobi tozoya naki na posa na somba ta mwa ndunda na selemba ndenka na tali natuni tozalaki na baona motuka bolimbisi nano nayebi te soki ngai nde nazomona bien te ndunda oyo babwaki to bazotekisa mokonzi bazotekisa omoni te batie na talo donc otali donc fulu na ndunda babalani kaka boye me bokeseni eza kaka ngambo ya ndunda batie batalo sikoyo likanisi eyelinga lokolaki na posa ndunda likanisi eyelinga nasomba kaka me sikoyo nakanisi bayeba kolambela ngai yango ekosenga batokisa ngo soki batokisi kaka kindunda nyonso esili donc nakolia lokola makasa akokosi batafuni bontina nini nasombeli ndunda namoni yango te nayebisi bango toleka kaka eza mosala biso ya koteya banengwa oyo topusani mwa liboso mwa mbuteyage ezalaki tata moko aleki biso kaka pembeni boye natala kaka banzinzi bakumbuki
nini yango mosukuna banziti oti bayokanga matina motuka bi mokonzi bwaka ka lisu na ngabo kuna natala ka kuna boye bambanga balolemo somo bongo soso moko namonaki wana pembe wana po azalaki anémique donc avant baboma ye makila emisilelaki pembe bongo siko banzinzi na babiloko yango wana siko naza komituna eske bato mpe bazosomba balobi mokonzi bongo soki basombaka tembele bamamo bayaka kaka natuni sikoyo eutaka na poto kaka banzinzi bayeli lolemo bango bamileli avant eteni na bango yo mutu bongo ya kozwa ya yo si sikoyo toza komituna na nyonso wana soki mondele aleki wana kuti yo na banzinzi ya bongo eske kondima yo oza mutu wana nga alobeli wenda selemba bato asimba zigida mpe bayebi na zando mpe boyebi na molongo ya bavivre frais kuna kutu soki okei baoyo baza na solo nani zolo ya bato nga nayebi wana eyokaka solo na musika nayebi te na pavillon wana soki bakokokota bongo bamai na se solo ya mai wana mai oye moko mbisi kutu awutaka eza ta na solo wana te nayebi te babengaka yango solo ya nini lwenya lufuki zei nyonso alors bozomona eta wana meme mindele babwakaka biloko na bango awa siko meme baprésident na biso lelo bamei kokende na poto baye na bato baza na bacostume baza na bacravate bazoloba lopoto mindele ntango bazotala ete oza président ya babilokota yo mpe oza ministre ya babilokota oza DG ya babilokota oza général ya babilokota yo mpe oza professeur ya babilokota na yo moko professeur otangisaka kaka kibilokos kaka po yo moko mpe tinengo oyeboye motuka ya bilokos mbala mosusu mpe na kazaka olati mundele atali yango atiaka elembo awa atali oyo yango nabwa kaka nayebi te bandeko na ngai mais motu alati aza fier parce que alati bongo azosepela azodondwa me kodondwa na bango wana eza kaka entre biso soki babimi bakende meme pa bamindele pa baasiatique me barabe pa bachinois eloko eza te d'ailleurs awa boyebi ke balibanais omona libanais azosolola na badirigant na biso mbala mosu na lolendo nyonso me libanais wana aza commerçant bazosalele bacouverture nyonso wana bozomona yango ezolakisa ete nanu tokomi na bomoto na biso nanu te tozolobela makambo eza solo mpona nini bongo makambo wana ekosila mokolo nini makambo wana ekosila lolenge wana ekosila po nyonso bozomona eutaka na niongo biso bayindo tozalaka politi ata soki balobi ote nzambe nde moto asalaki boye te o biso bakoko bino bakoko na bino bazalaki mayele te komikosa te bakoko na yo moyindo bazalaki mayele makasi koleka soki olingi oyeba mayele ya bayindo tala yango kaka na boye tobandela kaka na biloko yango bango bamindele basalaka eye awa biloko wana eye
surtout neti na babiloko swana mode d'emploi eyaka te eye te kaka boye me mutu mwindu kotala kaka akobongisa yango kaka ndenge azotala yango ayekoli yango akobongisa yango eza na biloko mosusu ezotambola awa soki otali na ye moko mondele azokama po ndenge nini mutu mwindu azoparvenir kotambusa na eloko ya boye omoni soki oke lelo na mai ya makelele okende okuta mbala mosusu moto gizi boyebi moto gizi me nayebisi bino moto gizi eyaka awa na 67 soki bokanisaka depuis 67 pièce de rechange eyaka te soki mpona kotambusa yango ti lelo bayindo wana okende okuta na bakibutu ekotaka kuna bafile de fer bato bazwaka omoni mpenza bazwi nini bloc moteur ya Peugeot bazwi kilas ya Mazda Villebrequin mbala mosusu ya Mercedes. Donc sangisa bongo motuka yango ye moko mokumbi nango ye moko mpe mécanicien nango ye moko moto ayebeli yango mayele lelo soko okoti kuna okoka te place yo ozomona levi ezalaka première vitesse wana nzoka eza quatrième e mosusu ozomona aza na leki ne moko boye bakendeke na ye soki alinga tia vitesse ayebisi kotisa mona leki wana telemi azofina po vitesse ekoti mais ezotambola omoni mais ingeta wana nde mayele me na kati ya kiliboma parce que ezaka lokola moni ntango tobanda kolokota bamanzanza na bafulu soki tosali motuka ya manzanza toti babouchon me ngai nazoyeba mokolo moko baninga mibale babundaka mpona linzanza cornebif po fale tosala batrain sikoyo train wana fo bolokaka mito ya nani manzanza cornebif mpona bosalela yango bobongola yango boye siko manzanza emonanaki kaka misato na fulu oyo ya misato wana moninga ngamutu namoni ge ya manzanza me manzanza wana bao babwakaki yango esi esili ntina me bato ya bilokota bamoni yango sikoyo biso awa wakindoki ezobima te mpona babilokota e bamosusu kutu bakoma koloba moni motuka oyo etambolaka na butu na moi etambolaka te alors mituka yango mpo etambolaka na butu fo ezala kaka kizaka kimbambana mituka ya sika kuna na poto wana babinelaka yango te tokomoni makambo oyo nyonso wana elakisi vraiment ete biso bayindo toza kovivre te kasi tozali kosurvivre eza lokola bato babwaki bango na mai baza deja na liwa me bao bakobika basurvivant donc lokola biso tovandi na kati ya microbe tovandi na kati ya fulu tovandi na kati ya salite tovandi na kati ya liwa donc ti ozolia eza na bacornebif mosusu ozolia eza déjà expiré bachange badate eza na bakisi mosusu tozosalela na bahopitau bachange badate d'expiration okutani na mwa libaku esimbi obiki esimbi te olekani donc bomoi wana eza bomoi ya bomoto te soki ntina ezali te tokondimela mpe bango te po tondimela bango esengeli ntina ezala toza na kati ya christianisme bazotanga babible tozotanga balongo te mokolo ya lelo eza na ntina biso banso na babyangami na biso tokolobaki nzonzi
hein? Tokoloba nini kinzonzi ekinzonzi ezali ke yo koloba ye kuna pe akoloba bo bakoyoka bayoka oba koyeba nani azana elonga ifo kinzonzi wana foto sikisa miondo ingeta toyeba nani awuta wa nani pa azali nani balongoke ingeta bango balobi ote nzambe moko mwana moko mpona mokili mobima tolandi yango tokei kuna tokoma kuna mindondo lero bakokabola biloko ote liboso bana na ngai bino boliaka oyo ekweyaka na se ya mesa likambo to likambo te toleka boye tozonga boye tata yango wana tobelelaka tata wana tobelelaka yoka ye moto asala biso me ndenge nini tata oyo atiki biso balesaka biso bisuka dendo balatisaka biso basali te bandeko na biso basali mandoki baye bakaboleli biso balobi tobundaka biso na biso biso tozosila bango bazobeta miziki bango bazobina likambo oyo ewuti epai tozwa nano buku yango bayelaki biso malamu toloba nano yaya tovanda ta tobanda kofungolaka yango moko totala nano masolo yango eza na kati tobandi kofungola te tobandi kofungola bana ya tata moko mama moko tobandi kofungola toleki na biso tokoma na esika moko bazoyebisa Abraham oyo Abraham ndenge okati banyama boye obosani bandeke bana no bakokende na bowumbu na mboka mopaya bana na yo bakokende bowumbu na mboka mopaya kasi mabele yango eza kaka ya tata moko oyo pe bana na ye bango wana baza na mokili mo me sikwa azosolola na oyo balobi kaza kamaradi na ye bana na oyo bakokende na bowumbu na mboka mo likambo to likambo te efungola biso nano mwa mayele eske nzambe mpe akoki kozala na mabele moko ya bopaya na kati ya mabele oye moko akela eske bana ya nzambe bakoki mpe kozala na mabele moko ya bopaya na ndako ya tata na bango mpona kobanza tata moko aza na 40 parcelle ya ye siko atie bana ne bavanda na mapango yango akaboli te alobi bana nga mapango nyonso ya bino siko soki mwana moko alongwe na lopango mosusu ake na lopango mosusu aza mopaya avant azala mopaya omwe tata akaboli bongo po akoloba soki olongwe na lopango na ye oke na lopango ya moninga nde okomi mopaya epai na ye mpo moninga wana aza na mibeko na donc soki mokili eza ya kosangana soki mopaya akozala te me ntango balobi na Abraham ke bana ne bakokende na bopaya elingi koloba mokili bakaboli ya yango efungoli biso mayele ya yango suka nango batekisi mutu parmi bana wana ya ye tata wana Abraham aboti bana na ye mibale Ismael Isaac aboti Jacob na Esau Jacob aboti bana nezomi na mibale batekisi ndeko na bango na Egypte siko ye Abraham na ntango wana ayaka na Egypte kala ayaka kokuta farao aza roi elingi koloba aza na bokonzi aza na bato bondeni mokili ekende banda susu na Abraham oye koko ya bakoko bongo siko kote ya farao wana kuna bakoko bazalaka te elingi koloba ezopesa mwa mbilinga
bongo kondime bandi kokoma na doute elobi te tolongola nanu kondima totya sikoyo kososola to analyse makambo yango nde na kati ya koanalyse bayebisi Abraham bana nde bakokende na mboka mopaya mboka yango mopaya eza mboka oyo ayaka kala na mwasi na ye oyo abalisaka pa farao kuna apesaka kutu na mayele mabe nde bapesaka ye Agar nzambe ya mokili mobimba babengani Agar nzambe ya mokili mobimba nani Abraham ayoki mawa me nzambe alobi sala lokola mwasi no alingi likambo te yo nzambe nga kutu mutu nalobi mwasi na nga penza na mwana nabenga na ye mpo na zuwa ya Sara mbanda nzambe alobi sala kaka mwasi asala babwaki mwana na desert me ya pasi makasi eza nini siko kolanda lisolo yango balobi libota ya Jacob bayaki na Egypte babotani bakomi ebele ntango bakomi ebele ye Jacob wana lipara abundaka na nzambe susu na kote na bango bongo mokolo yango tongo etani lere babundi na butu babundi tongo etani Jacob akangi nzambe na elamba likambo nzambe azoloba na Jacob tika ngai nakende ya lobi na kotiko te le Dieu tout puissant combien impuissant liboso ya Jacob akangi ye na elamba nzambe ameka kopumbuka azokokokende te ameka kolimwa azolimwa te ti suka nango Jacob alongi nzambe alobi yekuta abana tika yo fo pambolanga okobanda lelo kombono ekomi Israel elingo lokubundaka na nzambe bande kuna ngai nzambe tata mokedi obunda na ye wana fweza la kaki nzambe oyo penza soki owana okangi pe ye na elamba siko elamba ngo ya ndenge nini ye nzambe akende ekolala foto kebelaka masolo mosusu po jamais penda yo tata mokolo boba betelako masolo ya ndenge wana okende ondimaka yango epuis ozona baisraele elingi koloba babunda na nzambe dayere kutu ye nzambe siko obundaka nini na makofi na bambata na bafimbo bon bao bandimelaka yango na kala tomeka kaka bombama nzambe bombama tata moke okoka te me boyebi ke nzambe ya bible babombamaka ye me ata ntango ayokaki makolo ya nzambe asalaka nini akimi ake kobombama ntango pokwa ekokaka nzambe aye esika bakutanaka amoni bango te bango si babombamaki akomoluka bango ata oza wapi ya lobi na bombami oyoka lisolo ezalaka na bible kuna na Genèse obombami mpona nini mpona sa na bilamba te donc nzambe ayebi te ke adanse makambo si ekongwanaki onde nayebi so kozangi bilamba kasi mwasi opesaki nga se kolembuma yo kolembuma kalongo yenge muzulu mais plus tard balobi nzambe wana il paraît le Dieu tout puissant amonako eleka ezali pe mais ada abombamaki ye amonaki ye te eza problème grave
yango wana epai na biso wavuna soko tikali wana tokokanga ingeka tozoya nde na bongo bandeko na ngai nzambe wana kako babombamaka wana ye wana lisusu aye lisusu babundaka mpe na ye lisusu nzambe yango okuna babombamaka ye koto babundi na mutu alongi ava tika ye na elamba atikali kopambola ye nzambe bango so plus tard akoya lisusu sikoyo bango bamindele mpe bayaka epai na biso ntango baye roi nzinganku azwi bateme baninga bozolanda sikoyo azwi bateme mbala moko babandi kotekisa biso donele babandi kotekisa biso soki tokomi bawumbu babandi konyokola biso bowumbu ebandi bowumbu wana esengeli mpe esala nini esila seke eza niongo kaka eza niongo bandeko na ngai alors fo totala niongo yango fo esila na 430 ans tobandi kalikili bino nyonso kuna kozwa babiki oyo asalaka mpe na calculatrice salaka oyo mpa kosalela na mabele salaka nyongo eza 430 ans pa 1491 tosala calcule bandeko roi azwi bateme bowumbu ebandi sikoyo tozwa 430 ans tobakisa do nyongo wana ekosila 1491 plus 430 osali boye 1 osali boye 2 osali boye 9 oh 1921 nyongo ekosila na 1900 balongoke alors tobandi koluka epai na biso makambo nini na 1921 tobaluka boye totuni bakulutu bino bato bozalaki na mokili oyo makambo nini elekaka na 1921 makambo elekaki na 1921 atelemaka ntango atelemi alobi naye kobikisa bayindo oyo wana tobalola nanu misu boye eza nani oyo ya 1921 ingeta alobi nini bayindo koyoka ngai tozonga na bokongo na alobi bayindo boza konyokwama boye po ete bokeye epai ya papa soki bolingi bobika samba nkulako soki tosambeli ba Abraham na ba
Moïse bakoboma biso ndenge babomaka égyptien. Malamu biso pe totala na ngambo ya bakoko na koto yebisa bango bakoko na biso esika bozali bosala nini bola bakoko elo bakoko bakoko elo bakoko bakoko na yo bakoko na nga bakoko elo bakoko bakoko na nga bakoko na yo kamba kuleko tosambile kulo bakwenoke samba kuleko tosambile kulo bakwenoke mindele siko babandi koluka bakanga ye po baboma ye fumu kimbanga mbanza kamba akena mbanza mindele siko tango fumu kimbanga mbanza nsanda mindele siko bazali kokende kotumba bamboka mpona koluka mfumu kimbangu to batumbi plus moins 15 000 villages 15 000 mboka etumbami mpona koluka kaka mfumu kimbangu. Alors tant mfumu kimbangu amoni bongo akoti sikoyo ndombolo alobi tata tala mosala bopesaki ngai na ya kobikisa bato me lelo ekomi bamboka ezozika bato bazokufa nasala nini sikoyo mokolo elekaki lobi le 9 mpona kolamuka lelo le 10 mayelekaki mikolo wana butu wana mpona kolamuka na ntongo yango mfumu kimbangu siko asangisi bato mpona yebisa bango boye tokei. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Matondo mingi. Siko oyo alobi makambwana na 1921 alobi boye baboye. Konyokwa mekozala. Bakokanganga na konyokwama. Me simanango Afrique kozwa konsomi. Atandenge bakokanganga ikasi likambo ya tata mokede kokangama te. Ekokangama te. Yangwane komema biso tina bonsomi. Mena bonsomi ba premier dirigeant bako trahi. Bako servir mindele. Yangwana te tomoni na miso na biso. Alors ce qui yangwana tomoni, est-ce que mfumu kimbangu ya 1921 azaya lokuta to azaya solo? Parce que mosakoli ya solo bandimelaka yeso ka lobi likambo yango esala nini ekokisa. Siko mfumu kimbangu alobaka ekokisama to ekokisamaki te. Na ntango ekokisami elinkolo baza mobikisi ya so oye moko alobi ayekobikisa Kongo ayekobikisa mpe bayindo ba ena ntango yango mwana nanu ya Kongo esengeli azala moyini to esengeli azala molingi wa yambo ya mfumu kimbangu. Pouvoir ya Congo lelo eza na maboko ya peuple. Eza na maboko ya peuple. Alors ceux qui bokonzi eza lelo na maboko ya peuple esengeli peuple asala nini abatela ya yango. Kasi bayindo bososoli ezangi baza nanu kotia miso epai ya. Alors mpona yango tosala nini? Yambo ya kokota na bizaleli nyonso wana mfumu kimbangu ntango oyo asilisi koloba akotaki na losambo. Po nyonso ekokisama esengeli milimo ya bakoko milimo ya balongo esala ekota na bayindo banso mokili mobimba ekota na kati ya bilakeli wana yango wana baso tomilengeli na mokolo mwa lelo mwa bokanisi mokolo mwango biso pe nsima ya koyoka masakoli ya mfumu kimbangu biso lokola tozali bakobi ya mosala mwango biso wana lelo bangunza na babundi na biso wana pe tosaka na oya biso na mabele ya bakoko na biso solo mpenza mfumu kimbangu bino wana
kama moniongo ya bayindo ekomaki na suka tata mokeli atindaki bino botelemaki na mobuko tokokama libwa na tuku mibale na moko mpona kososolisa biso mpona kolongola biso na bowumbu mpe mpona kobikisa biso kasi loposo pembe atalelaki likambo yango na liso ya mabe nde bongo basalaki makita ya mabe mpona koluka kokanga bino mpe mpona koluka kozipa solo yango na motindo wana bino nsima ya kosakola mayemaso kosakolaka nde bongo bokotaka na losambo oyo bino bobelelaka wana na mokolo mwa lelo biso babino bakitani mpe bakomi mosala mwango na botalaka pasi ya bayindo na botalaka mayele mabe ya loposo pembe na botalaka maso ya mabe oyo baza kosala biso oyo toza kosala na biso na kozanga koyeba bayindo tobomani bayindo tolesani bayindo tosalani mabe ya motindo na motindo solo mpenza eza komonana lokola ete likambo ekozala na suka te tata bino lokola boponaki bangunza na bino lokola boponaki baponami na bino lokola boponaki babundi na bino elingi koluka ete likambo eza na suka na yango na bozalaka na suka na yango wana biso toye lisusu na mbanda nsanda lokola bino na kati ya mbanda nsanda wana biso na mongo kongo mpona kobelela kozongela lisusu maloba na bino ete nguya mpe bokasi oyo esalaki na kati na bino na ntango wana ekoka lisusu kosala na kati na biso na eleko nde na bongo moko na moko baso ya bana na bino bazali bongo kofongola ya bango libebu mpona koloba lisusu maloba mabino mai bino kolobaka na ntango wana baso tokokota bongo na kati ya maloba ya mokimbango mpona koloba ete tosengi na bino bilima bya likolo ebandeli ya kozala na biso tosengi na bino bilima sambo baye bovandaka na bokonzi bwa tata ya nguya inso tosengi na bino bilima sambo baye bovandaka na bokonzi bwa tata ya nguya inso tosengi na ebimeli ya moi pe bisika moi akolalaka tosengi na moniele pe na ngele tosengi na bino tata mokeli wa biso tosengi na bino tata moyangeli wa bato tosengi na bino bilima bya mabele pe bya mopepe tosengi na bino bilima bikoyangelaka mai pe moto tosengi na bino milimo minene mya Kongo tosengi na bino bilima bya bitumba baye bakoyangelaka okongo ya kati tosengi na bino bilima bya elonga baye babundaka obiteni binei bya likolo pe ya se na ntina ya mosala moye bopesaki biso ose pe olikolo lelo oyo bino lokola bakumu ya mabele bakolo ya mabele bokotalisa biso bilaka ya fumuki mbangu ekokisami to pe tango ezali na ino pe soki tango ezali na ino nini oyo esengeli na bayindo basala mpona kosimba bongo bilaka to profesi ya fumuki mbangu. Merci beaucoup journaliste na mutuno tuni wana vraiment ezana ba histoire mususu bato balobaka toyebaka ngo te omoni lelo surtout bandeko na biso o bazala église ya kimbangiste bazobombela biso makambo ebele neti ngai
nazali na témoin de Jéhovah na bimi natanga Bible mais makambo représentant na biso oya uti koloba etenga eloko musuna mutu et na yebiti makambo susu papa za olakisa ngai be vraiment ebele lo tozomona oyo biso bakutime tozosuna valeur te eloko muke kaka au nom de Jésus mais batuna biso bongo bino ba noir bo utaka wafi selon la Bible surtout la na histoire omona ba Moïse ba Jacob ba Isaac mais Ismaël mwana liboso ya Abraham. Comment expliquer que non tata mongo boti bana mibale ozotanga kombre ya mwana moko mais mwana mso ozotika et dede lelo biso bakoko na biso baza kolata boete toza ko sokola bilamba toza ko bobongisa ba moto tokei tozinzete tosa bo pasole boye moto ebimi mais lelo oyo pona nini bato bazi koyeba na biso nosto ya biso bakumu ya Afrique babombi bazipi yango bamemeli biso Bible tala lelo gouvernement lelo oyo soki bisi mutu keno mwana beli tokende na kinzonji tosangana tosala boye biso bakutimie oki o biloko wana biso toza bana ya Jésus Christ biso na tosala ngote ngai papa na nazali kutimie soki fièvre koti la mboka biloko lezo mona na te papa ko beta mbeka basangani azili boka ti atue banzete ti 3h du matin ba komi ko sopa bino ba mai wana après une semaine 3 jours bana to récupérer ngana zama na kutimie lelo na komi kutimie mais na sala kutimi ti mwa lelo oyo lelo na election ndeko omoni lelo yo oza antipoids oza na makasite toluka banzete to pesa obota bi wana nzamba kokokisa bongo boyebani wana eutaka wapi nzambe mutu akabola biso bino ba indo chemin na bino yangoyo bino ba noir ba blanc chemin na bino yango mais ce que lelo yo to bosani nano bukoko na biso kutimi na biso tokomi kolanda baninga tala lelo yo tala sika to telemi est-ce que biso ba kutimi lelo toza suna vate lelo yo to sepeli makasi ya représentant na biso vraiment eloko alobi ngale na pesie 11 sur 10 afongoli nga mémoire na pesie 11 sur 10 même bandeko na biso ya kaki mangwiste babombaka mais tata oyo alobaka boye l'un d'un jour mundele akokoma mwindu mutu mindu akoma mundele lelo yo chinois uti epa na bango ya avandi azwi yo travailleur ya nzela ya avandi yo moko mécanicien yo moko ozobongisa nzela avandi kaka bongo mosalani ayelaki awa maele wana biso tozala ngo te chinois asali télévision na Europe atinda ngo yawa soki zipan omona mwana chef coutumier ye mutu azo réparer télévision wana mais sika basalaki télévision ye azalaki te bon biso tozala maele te parce que nini ezo manke biso moto vanda tozala organisation tobongisa makambo na biso ya biso baafricain kaka eloko moke boyo nake na Amérique lelo oyo bamosusu na Amérique mosala bango kobongisa bambanga bangombe bodecharge mituko nakenda na poto soki amasse produit maboko pete ni eloko bakomi deja kokima mukolo wana diaspora moko tuni papa na noir américain bi papa babenga biso ba noir américain pona nini ngana za mwindo babenga noir américain ojise epa na biso wapi lelo so totali to boxi histoire nzinga kufu omoni mais lelo babombi mayele wana tozana puissance tozana makasi na biloko nyonso mais komi kozipa biso miso mais ambala oyo tato ya lobby 1921 tozaki na butu memo esali nini ebimi oyo ambukena zaka ngina loba yango wana merci na bosani komo na ngai chef Mbutia Gisala naza na province ya Kwilu na territoire ya Gungu matondo mingi toye butuna epa ya président ya ba chef coutumier mutuna na biso eza papa chef coutumier lelo tomoni ba masolo au plus mingi bozalaki absent lelo ana ma grande surprise tomoni ke ba chef coutumier bo telemi pona ko mondela mabele mais zana na mingi ya bayebande ko na bino lelo baza ko minimiser sango oyo pe date ya mokolo lelo nini okosenga na bango na ba o nanu ba rejoindre bino te na kati etumba oyo ko mondela mabele pona sango biko ko somoyi. Merci papa journaliste na mutuno tuningai ya liboso na kosenga bandeko nyonso bayindo o basambelaka nzambe oyo ya bayindo o balobaka kombu ya mfumu kimbangu bazala lokolo libanda te lokolo na kati bazala ne solo bato ya mfumu kimbangu balanda papa Nkusu oyo azali ko représenter église ya ba noir na Afrique mobimba oyo azali amipesi ya solo na nzambe oyo biso ya bakoko azali kolanda makambo oyo mfumu kimbangu atikaki me bandeko na biso mususu na kosenga na bango bazala lokolo libanda te lokolo na kati alati poso ya meme me azali meme te
bango nyonso bazonga basoutenir bazala bomoko to soutenir nzambo ya biso ya bokoko yango nde ekofongola nzela yango nde oyo ekotalisa biso bomoto na biso boyindo na biso tala prophétie oyo ebimi prophétie oyo ezali ya lokuta te ezali ya solo moi soki eke na molili suka nango ekosala nini ekobima nde moi sikoyo na Congo ebimi tala prophétie ndenge esalemi alors tala biso bayindo ndenge mindele bamateli biso bana na biso nyonso tu bakomi Jésus-Christ bana na biso nyonso tu bakomi bato ya mindele bakomi kosalela tokobenga yango minini soki mpe balonso banini bakambo ya mindele bakomi kolanda mindele wapi esengo tozali nango awa na Congo bomengo na biso nyonso ekei pa na bango tala baeglise ndenge etondi baeglise de l'éveil sans effet, c'est-à-dire na biso africain, na biso chef coutumier, na église wa biso ya bokoko et comme ça sans effet. Na sans effet on a wapi situation malamu tozali na yango. Soki lelo tozongeli bokoko na biso te. Nzambe wa biso ya bokoko tozongeli yango te, tokozalaka souffrance na souffrance. Alors nako sepela pe na yango te ke tozalaka bato na souffrance tolanda prophétie base mikanda oyo ya prophétie oyo nako senge tambola na bana nyonso tu bazwa yango bayeba eloko nini oyo ezali na biso na Congo na biso na religion na biso oyo ba africain po mingi bakoyeba te tango abotami akoti kaka na église ya bango ya mindele ti azokola na image wana mutu akosembula kolakisa nzela azate yango na kosenga na église na biso oyo ya mvuvano oyo ya papa Nkusu oyo azali représentant ya l'église nyonso to ya nzambe wa biso ya bokoko na Afrique ye akabola mikando nyonso ya prophétie po efongola bongo ya motu nyonso toki tolandi ya solo mai azali koloba to soutenir biso na kosenga bino ba chef coutumier nyonso bon soutenir papa Nkusu mfumu Nkusu bozala bino banso elongo na ye to tombola bokoko na biso po ye azali kosala bokoko azali kosala nzambe wa biso ya bakoko pona nini pona souci na yete mais pona souci ya bino po population chef coutumier naza chef coutumier pona population soki naza na population te nakozala chef coutumier te nazalaka na souci makasi komona population na ngai ezali kosouffrir mais tozala bomengo tozala na nyonso. Pourquoi? Parce que tu négliges beaucoup na biso, tu négliges nzambe wa biso beaucoup na biso. To mekana ko zonga sima. To tika mindele, to tala soki eloko nini ekosama na mboko ya biso. Mukena nazaki nango yango wana. Matondo made bakwa kande na province ya Kasai na Chikapu. En tout cas, premièrement, nzambe ya bakoko asunga représentant makamu nyonso yekende liboso. Na landi maloba oyo lobi mutuka oyo azwi pine oyo azwi moteur bamikolo toyoki tokoye kozongi tokopesaka oyo aina pine na nyonso tosala nini mutuka na biso etambola mindele bakosi biso mingi balobi nini na Bible na bango balobi nzambe asali Adam na Eve batumi bale baboti Kayen na Abel bango kaka wana balobi Abel abomi Kayen do batikali 3 sima na bango nango balobi Kayen akendaki kuna akeyi abali aboti pesi kombo Enoki papa quelle aventure oyo mindele baza komemela biso abali nani aboti na nani c'est comme ça ezali message officiel donc euti na lola puisque tobandai koluka nzela nini mutu moyindo akoiko bimela nzela yango oyo akoboy biso batata tolakeli ye akende na Jésus aza de Nazareth alongwa na Congo akende na Jésus biso batata na bino nde tolobi oyo boza kubenga coutume sans effet tozali kolanda tozali koyoka mais sans coutume nyonso ekoki koexiste te napesi bino merci matondo mingi liboso na milakisa nazali malanda mandebeka naza mushikwimba mwana endamba na kati ngambo nauti ngambo afana kati ebale mpona mikolo ebeli toyaka na miluna na ntina longola likambo naza nango ya mokuse kaka ezali ke tozokoloba solo na awa ezali ke
misala oyo mfumuki mbangu asi amonako ya nsima fo tokoba se kokoba na misala wana eza te koloba me tobanda kosala eza bokonzi ya likolo na bokonzi ya se biso toza baoyo ya bokonzi ya se tosangana tokanga lokola oyo mfumukusu azokosala mpona bokonzi ya likolo abengisi baoyo ya bokonzi ya se bakumo nyonso tu banda Angola, Congo, RDC, Congo, Brazza. Bakumu nyonso photo sangana, barwa nyonso photo sangana. To sala iloko moko soki to benga ngo association, to plateforme, to ndenge nini na monoko na biso to benga ngo. To kota na muzindo ya likambo oyo. Bitumba ekozala nde na molimo ata tozali boye to kobelela na ba oyo bakenda. Esika oyo bokonzi ebunga ya mabele oyo se biso bato toko kundola yango to banda kosala na yango yango wana tozwa conscience na mosala wana ko soutenir mfumukusi eza mpona makambo ya bongo to telema to lakisa vraiment mosala na bisika oyo tozali yango wana soki babengi biso toyaka awa nga nazoya yambo tozalaki mibale na nengo awa toyipe biso mibale malheureusement ki masika soki boye Brazza tokosala mosala wana tokongola bango nyonso tozala esika moko oyo babengi chef coutumier na ba3 Congo oyo tozalaka moto moko likambo ni wana ya moto oyo tozana yango nasepilika wana bon ndino ambelechi twakwenda kanati twakotokeba mwabuji nzambi kati twakulukujo kupete mwabuji nzambi kudi mfumukusu mwabuji nzambi bwachi ndingamba nankwawo patu tuyemu bitambi kwa batubikilene ba chef coutumier mbeni mupongo. Écoute-moi très bien. Nani pasteur ulimwe kalo kwa kaine mfumo kumuso kwa. Nani pasteur kumuso kwa kwa ina mfumo anyi. Badi bamfumo badi koko. Kadi to akubwele mo église e wata to simo kimbangu. Mpinde kabeni batu bigene tuliba beni mupongo to kadi ndingamba nonko ambile ba pasteur badi batu bigene tulibeni mupongo. Kwa jiki kaba tubigene tulibeni mupongo to kwatangana pa bwane buto kuchala kadi nsambu udi kudi tatu ni nomba moneko ke mwabu nsambu to kushaji kelelo kwa jiki bamfumu wenu betwa bamfumu ngi ngakula mujine ja mfumu wabal bakumujmai chef kabe boatu toka batben ngi ndomba nkumba jeji ndomba mukalenga ni anji kwa ngate église bomo dumbikila bamfumu ututumina église ko Kasai aju tuweshe église ko Kasai d'abord tutubaina nende frontière wa Kamako Angola Kamako mwabunyi mubangila unyi mumuka bikwa Angola mumuwanga na bwa kulokulondo bwa bwa bukalenga bwa twajitu ni lelo pa nyumulo kupeta bukalenga bwa église wa Simo Kimbangu unyi mulonga kalasi kubangu kalasi kanka kumbala kibidi kisatu lelo nyumu na mukalenga twetu basomanene ngingambe bimpanunkweo nazolo banalingala lokolo lubina lo balingala ifona lo banalingala bo ezalilanga na biso eloko na sengi ya liboso ezali prophète oyo azotala nanu makambo ayeza ko reconnaître bukoko na ba chef de groupement na ba chef de terre azwa na église atira ba province oyo mususu ya Kasai esika église ezalite ne eloko naza ko senga yango wana à part ça mingi église to za mouvement vuvam na lobi ezali église oyo biso to kopesa ngoy ko ya église pone ni ko ezali église ya pouvoir ya bukoko oyo ezali ko reconnaître les chefs traditionnels Mapele bisomoko tolingi kimia. Merci. Comment on a eu fumu matumo na lukebadio. Oyo ngala linko loba. Na ndenge to na makamo to ile apo na prophétie ya papa Simo Kimbangu ngai na kendaka wela na papa Diangenda na lutendele ngala code premier primaire na lutendele na zu brevet na lutendele papa Diangenda zaki kolobango isa elikutate. Pole kotalisa biloko yo mfumo papa nzela mpanda azoloba na zalaka kolande lelo 7 ans na télévision na 22h azobenga ke ba pasteur boya ba débat mais bandeko yo kanisi mundele passe à l'avion pour la classe to tiri bana poto ba ko yo ba avion to ba yawa matière ngo zalia ba avion
ntango bakoko na biso bazosala bwatu basalaka nzeta libuka basalaka nzeta fufu bakotaka classe avant nzambe oyo asala likolo asala mabele nyonso oyo ayebaki ke awa bana na ngai fumuki mbangu akofanda awa na bana na ngai atu diama atiaki yango nzambe ayebaki mpe ayebaki te mokelami nde siko biso soki lelo tobungisa mayele ya koinvente mpo na biso fumuki mbangu tobosana ye batata tozongo na molongo tolona makambo papa nzela mpanda azoloba mfumu tokotala après une année 2 mois 2 ans tokotala sikoyo bolamu ekozala lolenge nini bonga moko na kwanda papa jange na ngai komo na ngai matomo na lukebadi totondi bino botondi matondo bandeko balandi bouti bongo kolanda awa biso na mongo kongo toze na ino kokoba milulu tolingaki tomekisa bino mwa elubu na ntango ye po botikala penza mosika te ndeko ntambi awa tokomi kobenda suka ya manaka ye na bandeko na biso balandi biso na semi direct biso tozali kokoba wana mongo kongo kasi mwa liloba yambo ya botiki bandeko yambo ya botiki bandeko tokosenga kaka na bandeko bosabone vraiment mingi na kati ya chaîne na biso pe botikala kaka branché pamba te ndenge botalisi awa milulu ezali kokoba pamba te tobandaki na balosambo mokonzi ya bangunza kina bamateya nde tozobenda penza suka kasi bino bandeko bozolanda biso ebele bokozwa nanu ndambo wana kasi oyo etikali bokokoba yango ata na pokwa ya mokolo mwa lelo to na bamikolo ezali koya nde mabota na bino epai wana bozwami kimia nzambe ezala na bino tokutani na poso ezali koya bote na bino biso tolobi kimia mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima